Mbote, mbote de partout, toyelaka bino masolo kitoko, masolo ya bwanya, masolo oyo, oyo eyaka kolendisa peuple de Dieu. Na kati ya émission na bino tobengi tosolola yango. Tosolola yango na mokolo lelo lisolo toyeli bino oyo esali pasi, mais na ba misusu ekosala bango esengo comme d'habitude. Ya bino monganga spirituel na kotambola pe na kobenga mingi babengi na nzela singa pote bamemi masolo na bango pote tokoka kobeta yango pe komanyola yango na peuple de Dieu po bayeba lolenge nini toali kotambola na mokili ya tata Nzambe. Lisolo oyo esali pasi yalinga nayoki yango pe mawa me nayebi te ndenge yo koyambela yango na ndako na yo ese kosala yo pe pasi na mawa yango tolobaka na bino chaque fois tokoma na bacommentaire tokoma po te bato oyo baza komema masolo na bango na kati ya Diba TV mwana Congo bazoya kotubela bongo yo ozotikala nsima mpona nini panza chaîne oyo panza moko ekende ekota na mamitu ya bato po bayebake monganga spirituel azali présent azali kozela yo na baproblème na yo nyonso bato bakofanda na États-Unis balingi kofuta baniongo te bayosunga ye sikoyo bato baye basunga bandeko mosusu bakoganye loto na me oyo awa ezali te tobaki yango popesa bambongo ya bato bobongwama bangando te soko obongwami ngando ezali mabe yango na kati ya lisolo oyo toye nango lisusu na mokolo lelo mwasi ya papa na ngai akomisa ngai mwasi na ye c'est-à-dire que famille oyo babengi monganga spirituel lelo mama na bango akufa mama na bango akufa batika bango bana mike na age ya 10 ans 11 ans bazali kaka mibale ye na kulutu na ye ya mobali batika bango kaka mibale alors papa na bango abali mwasi oyo tobengaka azweli bango malade atieli bango mwasi na ndako mama azali kobokola bango uta mama wana akoma wana akomisa leki petite sœur parce que bakoli kulutu aza na 20 ans leki aza na 18 ans donc papa na bango mama na bango akufa katikaki bango na ba age c oyo nalobi awa 10 ans 11 ans ba age wana lelo sikoyo bakoli bapusani papa azweli bango mwasi parce que papa asololi na bango na kovanda boye te fo naluka mwasi po mwasi wana mpe abokola bino ngai mpe nazala sauvegarde mpo soki navandi na mwasi te nakozala lobi libanda na kokumba maladi ekozala kitoko te un bon papa il a bien raisonné mais amemi mwasi malamu te na foyer mwasi wana azali mwasi ya misala mabe mwasi wana akuti mwana ya papa na ya suka ya mwasi akomisi ye lesbienne donc abandi kotambola na mwana ya tata wana abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo Diba TV mwana Congo chaîne oyo eza koyela bino masolo kitoko masolo édifiant eza koédifie peuple de Dieu eza koédifie yo mutu olingi koyeba teke mokili tata Nzambe etambolaka lolenge nini yoka lisolo ya ngambu ya monene oyo esali soni esali poisa pe na bana Nzambe biloko boye ezalaka te ezali kaka bato bali kotambola na kobanga mpolo te nani mutu adécouvrir bango ke batambolaka na vie oyo nani mutu akangi bango kulutu oyo azali na 20 ans akangi leki na ye ya mwasi na mama oyo papa na bango abala mwasi ya papa akomisi leki na ngai mwasi na ye jour moko tolobaka yiba na yo 100 jours me mokolo moko ezalaka ya Nzambe nde mokolo yango kulutu akangi bango ndenge nini tozodécouvrir yango sikoyo awa na kati ya lisolo oyo monganga spirituel na kobeta na kati ya Diba TV mwana Congo na émission tolobi tosolola yango na bacommentaire tosolola yango na bakoaime surtout ça tosolola yango na koaime nde ekomatisa musala ya kulutu leki yaya moninga malamu monganga spirituel papa Edi Diba lisolo oyo esali nga mawa mingi nayokaki yango babengi nga pandeko ya mobali alobi yaya papa tala kuna toali komona pasi
mwasi ya papa akomisa petite sœur na ngai mwasi na ye batambolaka na ye lokola balesbien. Ah, boye awutaka kelasi un certain jeudi atangaka tour après midi avant bakende kelasi bango mibale ayebisi petite sœur neme bongama tokende oyo te na kokende kelasi te nayokana nzoto malamu te kutu mama mpe alebisa ngai nakende te. Oh, komo oyoka nzoto malamu ya mama ayebisa ngai natikala na ndako mpona nini mpo basala biyenga na bango basala ambiance ndenge bamesani kosala ya zwi nzela ke kelasi. Jour yango bakomi na kelasi akutaki mwa grève moko ezalaki kuna baprofesseur bazalaki na mwa réunion na bango bazalaki koyokana te na makambo bameya ya bambongo mpona mbongo ya mosala ya kelasi nde kosala ke na kati wana bazongisaki baeleve na 15 heures ezalaki mwa avant 15 heures 16 heures bazongaki bango kuna ambiance gogo boyebi keno kulutu tokotanga kombo te akozonga kaka presque 17 heures 18 heures nde epai o wapi ye ayingelaka na ndako papa kuta azongaka ne 20 heures. Donc d'habitude soki lekaki mosala kelasi te mama azwaka ye babandi kosakana na bango ti kino o wana kozonga bazongi na bango normal. Aya kuti porte ndako batindika ye aya beti porte moto ayoki te kaka ndenge nzambe asalaka makambo ngwa apusi akoti na ndako apengi kutu kombo ya petite sœur na ye akatali na chambre ya petite sœur ne amoni ye te. Abibe me sikoyo bakei wapi aye kokota ayoki bato bakosolola na chambre ya baboti nde abeti moto anyanyoli te me porte ezalaki ya kopusa teme basi bakomaki au ciel ndenge makambo yango etambolaka parceke awa na kati ya Diba TV na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango tolobaka toujours nyama ya nyama na kombo na ye comme basi bakomaki au ciel aux anges bayoki te mpo bilenge elekaki bango mingi basentima na bango baza kosala oyo etangami ya mabe bakendaki apusa porte akuta bango lolenge babota bango mama azalaki motaka leki na ye mpe motaka elamba na nzoto te. Bandeko na ngai na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Congo na émission tobengi tosolola yango boyoka genre ya boye papa bale mwasi atie mwasi na ndako mpo bana bakola na mwa éducation wana malgré to akutaki bango na mwa ba âge ya ba 11-12 ans déjà bayaki mwa un peu avancé mais alali na bango 10 ans parce que bakokiseli ba 20 ans oyo 18 ans mais mama azalaki na misala mabe oyo azalaki kosala libanda me aye kosala yango tipa mwana ya mobali na ye ndeko oyo moto okolanda ngai soki oyoki ya boye soki osalaka yango na bana ya mobali na yo tika ezali mabe ezali soni ezali kohonore yo te ekosilisa yo valeur même spirituellement mpona nini boye yango nde mbaye nango na kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Congo lisolo oyo ezali lokola tubela na ye tokabula yango nga na yo na bacommentaire mpe na koeme oyo tobengi balak mpo te toyeba nini tokoki kosala mpona kolakisa bandeko oyo tokopesa bango mpe baconseil après caméra awa nasololaka na bango na batelefone me yo mutu munganga spirituel namemeli yango lisolo yango gratuitement olobi nini s'abonner massivement na kati ya chaîne oyo mpo te okozwaka masolo masese ya kitoko okabulaka yango mpe na bato mosusu bayimboka bandeko mpona nini motema mabe ya boye awa sikoyo yaya na bango akangi bango basimbi kaka kowangana mpo azwaki bango foto te basimbi kowangana afundi papa amemi yango na leta basimbi kowangana eloko ye kosala bango ke bandima mpo papa ekokata ndai alobi tokobengisa basali ya nzambe ya solo awa oyo baprofetizaka oyo bamonaka makambo nde epai wapi mwasi aye koloba sembo bolimbisa ngai nazali kosala yango mpo ezali ndenge na ngai depuis kala donc il faut balongola ye sikoyo esprit wana il faut aleka na badelivrance
yo moto mesalaki biloko wana, yo moto salaka yango. Siko ba découvrir yo olobi vérité. Baye kotuna pe mwana, papa katinda ya bengisi famille vandi. Plus jamais na kufuta yo sukela site nde mwana ye koloba pe sembo. Papa ye moto abandanga yango, pe abandinga ya na 15 ans. Mokolo saelanga anniversaire ya monene. Nde asalaki aproposaki ngai tobandaki kosala yango. Pe na mesani nango nazata na copain te de ye moto asalaka nga makambo nyonso wana. Ndeko yo moto kolanda lisolo oyo na kati Ediba TV tika soko salaka yango tika munganga spirituel abeteli o marteau pa ezali contre Bible pe ezali satanique. Ekokumba yo na ba freinage de vie, ekopesa opportunité moko te, ekobloke makambo na yo. Yoka ezali lokolo kei na tango epai wapi ba kote ya pa pasteur me atei te yo onimbaki me na kati ya Ediba TV ozwi yango brut, ozwi yango na poisa. Tika vi wana ekomema ona vi ya mabe. Tala lelo yo mama wana po mobala lobi akobenga basala nzambe nde moko abimisi na poisa. Yo moto landi munganga spirituel na kati ya eteni ya lisutu lisolo oyo ona melona mokolo lelo elakisi yo lolengeni ya kotambola na mokili ya tata nzambe pongola motema na yo. Change bizarre. Ezali message oto memeli na mokolo lelo le 21 dimanche po batu nyonso oyo bazali kolanda biso en direct batika bizaleli ya mabe boye ezali nango gratuit. Naye kopesa bambote na ba oyo bazali ko soutenir œuvre de Dieu oyo o bazali ko soutenir chaîne oyo gratuitement bambote na bango otulobaka chaque fois topesaka bino bambote pona ko édifier bino pe na mosala kitoko oyo bozali kosala na kati ya chaîne oyo Ediba TV oyo ememelaka bino masolo kitoko. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo yo moto kolanda biso panza chaîne oyo makasi de partout bambote na bandeko oyo toyeko bandana ndeko Fiston Kabwena ya ba Fiston na mboka France bambote na yo ebele ndeko Simplice Umberembere mama Claudine Tumba na mboka Belgique ya bino yango yo ndeko na bino munganga spirituel papa Ediba na ba émission kitoko na koyela bino pe na kolendisa peuple de Dieu. Tobosani te kopesa bino message. Tozali na convention munene ezali le 25 mai. Dimanche 25 mai, prophète Moïse Makoma akosa la convention munene pona bana nzambe nyonso oyo bavandi na itonga ya Afrique du Sud. Profitez-vous. Ezali occasion. Prophète Moïse akotambola partout akotika sango malamu. Prophète Moïse Makoma. Le 25 mai, dimanche, ekozala la convention monene na adresse oyo pesami wana na Kelmer 50 croisement Francis Kelmer. Le 26 même place na salle wana ekozala sous convention monene ekozala plutôt délivrance ya one by one. Donc okoleka yo moko face à face na mosali na nkolo. Omema mikumba na yo, omema ba problème no epai ya nkolo bosolola na ye na prophète Moïse Makoma. Ngai deja nazali na kati wana bongo yo tinda kombo na yo pa papa Ediba bakotisa yo na kati ya recrutement oyo batu bandimi kozala le 25 na le 26 mai na kati ya délivrance wana pe na kati ya convention wana Zamba Lola akopambola. Jobour, Afrique du Sud mobimba ezali monene. Bato ya Cape Town bazali kobenga, bato ya Durban bazali kobenga, bobakisama ebele pote bo profiter na occasion. Tomonani mokolo lobi soki Yesu Masia azongi te. Ezalaki ya bino.